na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mwana biloko na biso mama e yonde ojali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etaline azangeli tolanda makambo ya nkamba nkamba na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mwana biloko na biso mama e yonde ojali mama ya mabota misala ezali kuna nkamba alobi nini mabondeli ime ezangi na mokili nkamba alobi owana nde kopesa biso makasi kiese na kiese sai na sai wapi bongo awa na kati ya centre d'accueil kimbangiste na Kasavubu na kati ya RD Congo wapi epai bongo bakimbangiste ya capitale mobimba basangani liboso ya tata mokonzi ya bule nzambia pungu to lendo mokonzi ya likolo na se ye wana azali na fongola ya lola mopesi kimia na bombo ina biso tozali na esengo ya kozwa matongo tongo awa na kati ya centre d'accueil ko yoka liloba ya bosantu ko yoka maloba ya bule source intéressable epai ya nzambia pungu to lendo na ferme assurance o ngai na yo kimbangiste to pesa epai na yeto nzima ete ye wana nde nzambe ye wana nde akokotisa biso na mboka elaka yango wana esangisi biso na tongo ya lelo liboso na kati ya shenuda liboso ya tata mokonzi ya bule wapi tokoyoka maloba ya bosantu elongo na bino bandeko balandi ya menga makimbangu television tosala geste ya bolingo tochamwa mokolo tokuna tosabone na kati ya chaîne topartage topanza sango oyo po tokoyoka maloba ya bosantu pe tosala évangélisation ya malamu pamba te ezali mokumba ya ngai na yo jeune kimbangiste totikali po tolanda maloba bosantu c'est parti maboko topesa nzambe na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na kombo misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana ya tata molimo santu ya solo papa ndenge tozali awa biso bana na yo tosengi toyoka mongongo na yo Kimbangizmo ye Kimbangizmo ye Kimbangizmo ye Kamba oye Kamba oye Kamba oye Bajeno oye Bajeno oye Bajeno oye Eunui Embazie Bilobia Kului Niangalala Esengo bi esengo te Qui est koi na kumba tata mwana pe tata molimo centre merci tolandi banzembo oye yemba mi awa kuyemba ezali kobondela balaboni oyo tozosenga na banzembo nzambe azali koyoka ye mpe akobongisa manso likambo moko na koloba soki likambo wana nalobi yango etali nini lisese papa sikoti apesi toyoki yo kolanda oyo bato bazoloba te okona balobi te sala mosala oyo bapesi biso oyo batata batikelaki biso toyokani papa Kimbangu ayaki na mokili koya ayaki na mokili colonisation tango eyaki na Afrique nyonso pasi mingi
alobi na bakoko na biso ye moko tata Kimbangu toko kangama tomona pasi tonyokoma po ete bana tokobota ntango bakoya bamongo bamona pasi te bamona bisengo. Alors na bakoko na biso bakobota ma bakoya pasi koza na bango te toyokani tata Kimbangu ye moko akangami 30 ans na boloko bakoko na biso mpe bakangamaki bamonaki pasi 37 000 familles bongo be bongo te ska na 60 tozwaki nini indépendance o bakoko balobaki soki tokangami bana na biso na bakoko na biso bakomona pasi te biso moko tokomi kotambusa Afrique mobimba mpe alobaki bien misala oyo bamindele basalaka bino mpe bokosala yango yango be yango te me lelo elobamaka ye Kimbangu azali nani balobaka mpe balobaka te biso tondimelaki ye tokotika ye tokosala bie tokosala te po ya mingi etikali na liboso nani tosimbi yango te na tosali yango te toyebi ke alobaki makambo mingi etikali moke kambo wana emonana batata bateyaki biso mingi batata balakisaki biso makambo mingi oyo ke eza koya liboso yango wana nga nalobi nakangami kaka na bagene bokotika biso tolobi nanu te tosali nanu te place totelemi nde yango wana bongo bie bongo te kambo papa Shikote ayebisi biso epesi nzela mpo na kolosa monene ya tata Simon Kimbangu batata balobaki na biso liboso pasi nsima nde nini tozonyokoma tozomona pasi kimbangiste nyonso ata otangi ndenge nini ozala mayele ndenge nini babengaka biso banani mpo na nini tolandi moto moyindo bongo yoza koloba tolandi moto moyindo bongo yoza ndenge nini moyindo kaka kasi totale pa tozokende ndenge bapapa balobaki ete kuna tokokende mikuwa ekozala susu te nini kaka bino bolingi mikuwa nzuzuna eya nango toli yango sikoyo tolingi totelemela misala boyoki bon na misala nini ekobima nga sikoyo naza prêt toyebi ke bisika nyonso nkolo Yesu atambolaka bilembo ezalaki lelo mayele wana ezali soki papa alobaki na biso nake kozwela bino eloko wana alobaka mpe balobaka te biso tolataka nini mpo na nini lisumu ya Adamu moto moyindo pasi na pasi tolata saki nga nakende kozwela bino eloko wana ntango wana eloko wana ezalaki na Kore po lelo oyo bakoreye bazosala makambo bozomona bie bozomona te bozoyoka bie bozoyoka te eloko wana Isaki ayaki nango
sikoyo pe biso moto mwindo papa Kimbangu aloba makambo mingi soki ikoye wani yonso wana eza richesse na biso toyokani hein bon moke nazalaki nango yango wana ngazosepela mingi banzembo nazokolanda nyonso ozokoyeba koreki abanda lisusu verse asisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen. 37 000 familles bakangama po lelo yo ngai na yo tata mama bana na bakoko toko akosepela na likambo oyo elaka tata Simon Kimbangu uta 1921 yango wana esika bapesi leo mosala ya tata Nzambe kolanda batote sala mosala ya ngana ya tata Nzambe na solo na esengo pe na kimia nyonso wana ezalaki bongo maloba ya mosantu oyo toti kozwa tongo awa na kati ya centre d'accueil Kimbongiste na dimanche ya lelo 6 novembre 2022 awa na kati ya centre d'accueil yango na elongo na bino totikala kaka branché na même chaîne na même émission tolobela mama mulio mokolo mwa lelo po ete toka ko bénéficier na culte d'action de grâce oyo ezali kolanda na sima ngai maman Fallon nazalaki na esengo ya koya liboso ba etando na bino pona ko memela bino sango oyo sala lokola ngai kabola yango pe na baninga ekozala kitoko mingi tokutena mikolo ezali koya matondo mingi.